Bambote na biso eza bongo wabino la reine Nzinga mwasi makasi molie vencedora mwasi alonga bitumba. Bon ba fidèle à la reine Nzinga TV ba merci partout bozali vraiment nzambe azana bino ba merci mingi ndenge vraiment bozo partager ba émission la reine Nzinga na ndenge vraiment bozo commenter pour ba commentaire na bino ezo sala biso vraiment esengo mingi. Yango ntango sur la reine Nzinga lobaka critique ezala pe malamu tango tali soko mona esika mo ke la reine Nzinga tozo bongisa te na se wana esika ba commentaire bokomaka pour mutu alinga critique te eza malamu te pour critique yango ezo sala siko po to bongisa vraiment mosala oyo tozo sala pe to bongisa pe na kosenga lisusu na ba oyo nanu bo s'abonner te bo s'abonner awa bokozwa vraiment ba masolo ya kitoko biso awa toyaka kaka mpona ba conseil toyaka mpona eloko mosusu te so bolandi ba video nanga biso awa tolobelaka kaka mais topesaka kaka ba conseil pe totiaka ba implice na mabala pe na mabota partout awa toyaka awa kaka mpona ba conseil yango wana na kosenga yo moto ozotala nga ba fidèle à la reine Nzinga na kosenga na bino tango bozotala ba émission la reine Nzinga et salaka biso pe bien ko like tango bozo like et pesaka biso pe esengo ko like ne salaka biso pe bien bo bosa na ko like te to bino bosa na mingi ko like bo bosa na ko like te ko fina kaka to finika bouton wana boye et salaka biso malamu mingi vraiment ndeka na sala ko bana ba commentaire critique so pe critique ezala ngote merci pour tisiko na toyo kite yangwana ba merci vraiment eloko suna ko senga ba fidèle ya la reine Nzinga TV ndenge toza boye toza vraiment pona bino mutu nyonso oya azana besoin to saila ye publicité toza awa toko sala yango mutu nyonso oya lingi aleka na émission na biso ozala na Congo ozala awa ozala na Angola mutu nyonso asepeli asa na biso émission toza pona bino soko ozala lisolo na yo pesa biso toko beta yango soko ozala lisolo pesa biso toko beta lisolo na yo pe toko yum toko yeba soko toko loba kombo soko lingi to ba kombo to lobi soko po lobi ke to bomba kombo toko bomba biso to sala kaka selo ndenge ba fidèle na biso bazoloba fidèle na soko lobi ke bomba kombo nanga opesi lisolo na yo toko beta yango vraiment ndenge olingi vraiment ezala yango na ba fidèle la reine Nzinga mpona kobana nazopesa na mbote vraiment na mayaya YM Yolande Mombele wana vraiment aza pena ya nanga yende vraiment azosala po la reine Nzinga sosaleka liboso na bino po ba conseil na yezo sala nga bien po moni musala to salaka soki conseil ezate conseil soka azate ezala vraiment passé bato lokola ba yola sila tika bazala kaka yola sila 4 fois mama na 4 à Berlin zala kaka pembe na leki na yo yonde vraiment bongsa musala nanga vraiment merci na ba conseil merci nzambe azala na yo mana mimi moza pe sou ba mbote na opa yo zali merci pe na ndenge zo partager pe ba émission ya leki na yo merci vraiment mana mimi moza bon pona ko banda lisolo na bosali pete Antonio de Bundes Antonio de Bundes to bosani yote pa yo zali na madame ba merci vraiment oui siko pona ko banda likambo la reine Nzinga yenango na epa pona ko pesa conseil vraiment na communauté na biso mobimba na vraiment pona ko pesa conseil surtout na bato vraiment tozoba monoko vraiment ma lingala na pena pona pesa conseil omoni lingala eza monoko moko eza vraiment malamu mingi koma koloba ma partout ti na ninyo na koloba ti ba mindele ba koma koloba lingala lelo koma o matina metro potonga mundele ozobanga na lingala ozobanga to biso muna oso to tongela ba te mundela zo ba lingala kikongo donc mundele to lingala vraiment to kala ndena ko ba ka koma oloba mama mingi na papa mindele to ka soko tongela bango te mais lingala pe soko tali kote mosusu tozo bungila ngo pe tozo memela ngo pe bangambo ebele munoko ka to lobaka tozo memela ngo pe
bangambo ebele siko eloko ka o la reine Nzinga vraiment alingi a so la moi moke pour la ba fidèle na ye eza concernant vidéo oyo vidéo bomona ki zo circuler na ba réseaux sociaux oyo mutu na alimitaki frère Patrice bomona ki mutu na garçon mo boya moke bo jeune garçon mo boy oya sala ki azwe lamba lati azwe loboko donc vidéo na otela bino oyo na banzi bozomona onka vidéo oyo botala malam botala malam vidéo bomoni mwana oyo bomoni yango vraiment bino moko vidéo oyo sikoyo ezo circuler vraiment na ba réseaux sociaux donc ezo pesa penza pasi penza ezo pesa pasi mutu nyonso azoloba na ndenge na ye oya koloba boye na mwana bato pa yazali azomona ngo indire amemi neti ngambo moko po ye aimite na ye kaka frère Patrice mais bato sikoyo bazwa ngo lokola eloko moko na yebite natuna nano vraiment tozo sola entre biso vraiment bandeko nanga bangolais bandeko nanga bakongolais tozo sola ba Congo Brazza biso no soka oto lo balingana na yebima pona to solola est-ce que tango to salaka ke exemple mutu soki ndena ko pesa exemple mingi to mona ke soki mutu alinga a imiter mutu mo boye akosa to baka Michael Jackson ndenta mutu nyonso batebele bazalaki apama na podium ayemba lokola Michael Jackson bana osenga ndenge nini omona mutu alati vraiment ndenge Michael Jackson alataka bongisi pe suki donc abimi vraiment lokola photocopie ya Michael Jackson ya Michael Jackson mutu bina bimaka bongo po soko bimika bongo olati noka ndenge ozalaka obimika bongo na nino na concert ozemba banzembo ka Michael Jackson bato bakoyemba nkaka ezobima penza kitoko te ekosenga vraiment osimakie molata ndenge Michael Jackson alataka wana vraiment mutu nyonso ntango azotala ngo abi penaki en tout cas epesili vraiment malamu vraiment ndenge aza pena donc abimi pena lokola Michael Jackson vraiment omoni abimi pena lokola Michael Jackson siko ye pe lisusu asalaki bongo mwana oyo bozomona ye pa asalaki kaka bongo azwi kaka pe donc ayimiteka ndenge kaka nanyo alataka ndenge kaka frère Patrice azailaka ndenge na ye pourtant on peut to mona ki mutu nyonso tanga mona ki amona kaka frère Patrice mutu nyonso comprendre ki na ye so mwana ngo soki zaye ki azaleka na ndenge azala normal azoyemba na ye mutu linga tseka ezate eloko moko te abimilika azoyemba ka banzembo mais so senga asala vraiment ndenge azala ka ndenge frère Patrice azali ndenge pe ye pe esengeli azalela pourtant azoyemba banzembo ngo mutu nyonso atali ye mbala moko makanisa frère Patrice ekoyela na mutu frère Patrice ye mais siko bino bozo pesa vraiment frère Patrice pasi bozo pesa vraiment pasi makasi pour nini ba fidèle à Reine Nzinga TV pour la nini ba biso pena bato pena bato ba congolais bangolais Congo Brazza pour nini tozo sala boy pena biso be biso batamangala pour nini tozo sala boy mwana bato vraiment a imiter na ye vraiment frère Patrice ndenge azalaka mais to moni yango mabe siko alingaka sala nde pona bino siko mona ki mwana wana akoka ko sala ndenge nini pona bino alingaki na TikTok asala ki bongo eza normal siko soka lata lokola Michael Jackson amakie abimi pena photocopie ya Michael Jackson mutalinga lo bazate bien mwana mwasi mo boye asali lokola Lor Mbongo alati pendenge Lor Mbongo alata abimi ka lokola Lor Mbongo atepe voix Lor Mbongo mutalinga lo ba azate mutu mo pa bimika lokola wera soni bieka neti Felix Wazekwa alati pe neti Felix Wazekwa ninga tsana suki na wala na mandev mutalinga lo bazate ndenge asali kaka ndenge alate na ye ndenge kaka a imiter frère Patrice mutu nyonso ba moni yango mabe mwana oyo aza mwana mabe mwana oyo balakeli ye mabe mwana oyo na mwana bato pa yazali eza pasi asalaki yango na ndenge akochola te ntango bozotala ba video bozala lokola molie vencedora
tant que vous avez une vidéo vraiment vous avez un vandi botali vous raisonner hein ya wana penza na sabi tous à makasi côté analyse vous vandi peno bani vous analyse yo moke likambo ezabo yango bande kwa na yebsa bino mayele ezaka te na classe ya robota mapezalaka soki ya robota mozala ngoto na classe soki na classe te tamso na église so na église te tamso kana bande kwa na biso bayembaka ba musicien soki kuna te tamso na ba camarade kaka mayele mutakozwa mayele partout hein bozalaka te ke bomoni ka eloko mbala moko pu mwana oyo mwana mabe azali kindoki te yo ozosaka na mosali na nzambe yo bwebwe siko basalaka ndenge nini bandeko na ngai mpona koimite moto ezalaka ndenge nini boyebisaka ndani ezalaka nanu ndenge nini exemple kana pesi bino ya Michael Jackson ya Michael Jackson bonomona ndenge azalaki te mpona bona ofinga bato na te po anyo ozosala boye et comme même série solo na comme qui a muke wana mudo c'est comme tant so la télé de Michael Jackson azuba moi ba maquillage wana zo ekondi saka zolo wana muke côté musu ba sali ndezo le katani mais maintenant le belo que zate faza la ka lokola ye faza la ka lokola ye po bima ye ndemo pena mwana oyo na minute nenga azo yemba bongo ye pana yazo mona pena ka komi pena faire Patrice na minute na bazo mona pena komi faire Patrice Vous pouvez faire Patrice, motema passe pas à zali, loko ezala ngote, beaucoup de monde boyo kisaye motema passe, vraiment ça kitoko. Taza moto. Frère Patrice ça moto loko la biso nyonso. Bon bato bazala kutu vraiment atambula kate, alobaka te, amonaka te, abimi na mokili. Wana siko bokoloba ndenge nini. Ba fidèle la reine Nzinga vraiment. Wana siko tokoloba nini vraiment. Botika mwana bato. Asala ki na ndenge ya mabete. Asala ki passe ka frère Patrice te. Même tanga bana ko sala ngoye mo conscience na ye bana ko loba tanga zo sala yango abana ko sala ngote ke pona mukile ningana ke mwana oya lobeli frère asali afingi donc afingi to ba ko finga pour bozo ba onke mwana oya eloko asali za malamu te ndeke pe a gêner frère Patrice non faut ko milinga ndenge ko za nzamba asaleli yo mutu yoso faut ko milinga frère Patrice ndenga za kana milinga ndenga zali est-ce que bomona kaya lela bomona kaye azala mutu moso kindeni aza malamu nzambe pa pamboli apese mwasa kitoko apese pe bana ye pa kitoko bana pa kitoko frère Patrice zaka bien azana ye malamu azolia na ye bela azana ye bien na mwasi na ye kaka bino ba bozo tala kaka pa bozali bozo mema bino masumu ya pamba vraiment bozo mema masumu ya pamba eza kitoko te yona ba TikTok yo ba TikTok yo soki TikTok ezo ba TikTok na bionga kuna zala kuna te na linga okota ompete ezo sala mabe so to okota kaka po ifunga mi to sala nini mais na lobili bato bazala kuna te po biso nyonso so to okota kaka mais tant to okota na TikTok ngo to zala rapi malamu to zala rapi to yebaka bit ni to zo kela kote loko ni to zo sala mais tant dozo kende kuna ka pona babuzoba po ba mona yo kaka ngai boye na ba bêtise komi kuna eza kitoko te to yaka awa na ba réseaux na nini na liboso na bino tango ozwi déjà caméra au télé liboso wana eza sikoyo maloba oyo ko binisa yango bato bazolanda biso pe bakoyoka malobo to binisaka ebebisaka pe ebongisaka maloba ko to binisa biso bapanzisango ekoki pe ko bebisa bino bato bovana bandako ekoki pe ko bongisa bino yango balobaka mwana oya mayele azwaka kaka oya malamu abwaka ka mabe tozwaka mingi ya malamu soko mwana eloko wana vraiment même na ba réseaux sociaux biso bapandisa moto liboso na bino so mwana ke eloko moto lobi esepeli sio vraiment te eliko betisa libako tika na minute ya longola yango mais soko mwana eloko moko ya malamu ekotia implice pa na yo zwa yango mbala moko Zouamon balamoki ko sala vraiment malamu yango ba fidèle la reine Nzinga vraiment yango oyo ngana zaki nango pona to partager yango elongo yango nazaki nango vraiment to tika ko beta mabaku na biso pamba to tika ko beta maboko na biso mabaku to tika ko beta mabaku pamba eza malamu te eza vraiment esengo vraiment te po eso sepesa vraiment nzambe te po ba réseaux sociaux oyo ekomi na buzo ba makasi na biso bato za liboso na bino
bakoma otia biso kaka ndenge biso toza ndenge moko yango chaque fois la reine nzinga alobaka ntango bozokota ba YouTube ntango bozokota ba YouTube bandeko na ngai bozwaka mpe chance ya kotala ba chaîne mosusu bokangama kaka te na ba chaîne moko oyo ya mama na yo ya papa na yo kuna bafingaki ekutu ye kutu kuna aza kutu boye mikolo eyindi non tozwaka mpe temps ya kotalaka ba chaîne mosusu po ba chaîne mosusu eza tango koti yango yoka se kaka ke chaîne oyo boye tango koti okekuta mpe makambo ya malamu ekotia mpe implice na vie na yo omona mpe ozalaki na problème moko ebanda kotungisa yo ozwi yango me na mafinga okozwa na yo eloko moko te na mafinga okozwa eloko moko te sekonte okoyekola kutu kofinga okoyekola monoko yango nga nazoloba meme bakoleki na nga ntango tozwa liboso vraiment ya écran ntango tozotia vraiment caméra ekosaka biso te caméra vraiment ekosaka biso te ekosaka biso te ntango toza liboso totie bacaméra eza mpona koindike mas toindikaka toyi mpena mpona donc esalaka nga la reine nzinga ya mwa mpasi omoni esalaka nga vraiment mpasi na baréseaux sociaux bayoutube esalaka nga vraiment moko mpasi ya solo vraiment mais natalaka kaka chaîne na nga natalaka soko atre mosusu te nga natalaka oyo nga nazobimisa oyo nazobimisa anta lelo te anta lobi ekosunga mabote ebele nga nayebisaka bino bolandaka molie Vencedora epa molie Vencedora bokozwa vraiment bokozwa ba implice molie Vencedora azwa liboso na bino mpona ba implice neti likambo mwana oyo mpena oyo bomonaki wana wayimitaki frère Patrice bomonaki bino nyonso mwana bato asalaki oyo na ndenge moko ya malamu nga nazwaki vraiment ta nga nazaka makasi kota ba analyse nde bomona nga boye nga nazala so na likambo esalami nazwaka ta natali pai na okende na moni yango kaka ke non eza nango bato bazokanisa te liboso tokanisa motu oyo bozomona motu basala yango pamba te motu oyo bozomona eza bayele ebele bamitu na biso avant kosala avant kopiblie na makambo mosusu kolobaka bilobaloba totalaka nano mbela bien toyeba kosala analyse eza bien sala analyse oya comprendre eloko nyonso ozoloba eza mpe na bato mosusu bapiblie bavideo ya mwana na bazolobela ye mabe paye bazali conscience na bango mpe ezolobela ke mwana asala na ndenge ya mabe te aimite na ye kaka frère Patrice me na ndenge ya mabe te mais fo osalaka bongo bo motu soki alinga aimite neti boye la reine nzinga osala ndenge nini bomonaka biebe ndenge garçon de luxe journaliste à la reine nzinga eyokaka te mvale ya reine alobaka buto tui mais eza nganga mona alobaka bongo yango ye mpe alobi bongo asali mabe non asali ka ndenge la reine nzinga asalaka aimite ndenge la reine nzinga asalelaka yango na bandeko na nga vraiment eza pasi bon yango na kaka molie Vencedora amemelaki biso kaka mpona topartage kaka mwa likambo mpo esala nga vraiment ezosala nga vraiment pasi mwana bato pa azali akomi lokola amemi lisumu moko boye lokola asali mabe moko boye lokola donc nayebi kutu te lokola imite soki mpe Lucifer nayebi te wana aza frère Patrice mosali na nzambe frère Patrice même pa azali soki atali yango ozala na esengo kaka bino kaka makanisi kaka mabe oyo nde bomonaka asaki loboko boyoko kibi frère Patrice azalaka bongo azalaka ndenge nini frère Patrice azalaka bongo soko mwana bato soko alingaka asala ndenge nini asepelaki asala bongo motu nyonso akomprendre ke frère Patrice ye wana nde asalaki bongo mpo motu nyonso akomprendre soki bino bolingaki mwana bato asala ndenge nini yango na bafidèle la reine nzinga tv bino bato bozolanda ngai so omoni ke la reine nzinga vraiment lobi limalbe mpo nakomi vena na suka émission na nga nayeka mpona ntango moko moke mpo ngai nayaka na nga pamba te ngai soki nayeseke vraiment likambo ezali soki nayeseke likambo ezali yango na soki bomoni ke la reine nzinga lobi mabe bacommentaire eza na se wana bokomante boloba ekosala nga malamu critique nga alinga na critique ezalaka malamu mpona bongisa mosala na ngai mpona bongisa mosala na ngai nga alingaka critique bokomi wana soki mpe nalobi malamu merci soki okomante soki omoni ke okomante na yo te ekosala eloko te eloko anese kaka otali video otali ozwi implice na kati ntango mosusu eloko oyo ebanda kokotungisa otali mpa la reine nzinga oyebi mpe yaki mwasi la reine nzinga aza na ye na raison eza boye
pas bato mosusu bazoloba osali pe analyse faut osala ba analyse tam so omoni nga alobi na mabe kote kona pe omoni malamu eza malamu yango na bokanga maka na TV moko te botalaka pe ba oyo mosusu biso bato tobimi sika boyaka pe na ba TV na biso boya kotalaka nini oyo la reine Nzinga nini Moulier Vencedor abombi na kati wana toyaka aka mpona kosekisa te toyaka pe teke mpo omona kaka biso ke tolati mpo omona biso tosali soki ndenge nini non omoni kotia kamera liboso koloba epesamela mutu nyonso te epesemela mutu nyonso te eza na mutu mosusu mpo atia kamera liboso aza kaka ye moko ndenge Moulier Vencedor aza me azokoka te alobi pena me po atinda yango na ba YouTube ba réseaux sociaux tamusa aza mutu moko nzambe apesaki message moko malamu po partager yango me akoki te ti aloki mutu apesi lisolo yango mpe apesi be pasteur bango balancer yango mais soko omoni biso toleka liboso tozoya kolakisa eloko te tozala biso bato pamba tozala biso kaka bato kaka neti bino toya kaka liboso pona eloko oyo likambo nzambe apesaki biso ngai namoni nasali analyse nanga selon video ya mwana wana oyo aimite frère Patrice nga nasali ka analyse eloko mosusu te nasali ka analyse nanga bon namoni ke ndalekisa na réseaux sociaux oyo amoni ke nalobi malamu c'est bon oyo amoni nalobi malamu te po emite mutu nyonso ne tozala na mutu nyonso akotala video wana akanisaka ndenge akanisi na mutu na ye yango na eloko kaka na kosenga vraiment totika koyokisa frère na biso Patrice motema pasi merci pona lelo vraiment tosuki awa bon tokutani lisusu mbala nsima na numéro mosusu merci ciao.